Yaya tokomi tunaka tokosala boni pona batu bakende mikili ya mpoto pona ba voyager. Oui c'est vrai balobaka tout chemin mène à Rome kasi salaka attention. Bande ko ebele bakenda poto nzela ya makolo. Bande ko ebele bakenda Afrique du Sud nzela ya makolo. Bakenda Amérique, États-Unis nzela ya makolo. Bakoma na nzoto. Est-ce que molimo na bango ekoma ebele bakoma kaka na nzoto me molimo tika na Méditerranée, molimo tika na fleuve Zambèze, molimo tika na forêt de la mort ba côté ya Colombie kuna. Pona nini? Yaya bas ndeko ebele, ba maladie ebele à 4 lettres ekota na Europe, ekota na Afrique du Sud, ekota na Amérique, batu ba pesa batu wana baganki. Na bakoto musu na Afrique du Sud, babengaka bango batindikere. Na Europe kuna babengaka bango bagangi. Na nzela ya Amérique babengaka bango sope komboni on ne sait pas. Bato babimaka batu. Batu wana ba créer ba confusion ebele. Okomona mutu apesi ye mbongo. $3,000, $4,000, 5 shaba amemela ye mwasi na ye. Yozo mema mwasi ya mutu, be mwasi ya mutu okomisi ye mwasi na ona nzela. Ozo mema mwana ya mutu okomisi ye mwasi na ona nzela. Mususu kutu mwana mobali apesi mbongo na ye. Famille eteki lupangu. Katikata lupangu basangisi mbongo po obima ndeko na bango na poto, obima na Afrique du Sud, obima na États-Unis, mais yozi mbongo ya mutu mususu, osali makambo ya mutu mususu. Ye atikali. Okomona yo opesi mbongo na yo wana. Baleyo na mbongo na yo mutu baleyo nyonso tu omona pe au comité osuki na Méditerranée. So po okomi me babebisi yo tindikira ça déjà ya kobeba na 4 lettres. Est-ce que okomi yango tokosola là ba honorable? Est-ce que il faudra continuer ko bengisa batu nzela ya mai? Il faudra continuer ko bengisa batu nzela ya makolo. Batindikira bagangi bazo komela batu mbongo pona nini? Bazo kobebisa ka bafia batu pona nini? Tokosola yango awa na ba honorable député kaka na émission oyo tokosola makambo ya affaire kuluna oyo c'est vrai biso na sotongi to éradiquer yango okonzi ya mboka alobi kosala nyo surtout par intermédiaire ministre de justice mona mboka Constant Mutamba to éradiquer yango kasi toloba nini est-ce que ba pulusu zali musala ya kitoko ya malonga noble ba lopoto kasi ba pulusu est-ce que soki bobimi pona patrouille esengeli kaka bokanga batu. Est-ce que pona bakonzi bango na ke bosali musala malonga il faut kaka bokanga batu. Du fait okanga batu chaque jour esali ke babandi kokanga neto ba anglais ba wrong bakuluna te batiki bakuluna babandi kokanga batu o bazali normal. Exemple moi na biso jeune garçon qui a de l'avenir, Dieudonné Ndombasi. Ndombasi fanfariste église kimbangiste. A out na répétition a kosonga ndaku pour la grâce simba ifafa bakangiye okuluna na ndeni ipesi mbilinga mbinga sans jugement batindie na angenga peine de mort bakokata ye mutu pour la akene babela ka pale akene ko bete nzambe fafa ya ngoto kosola awa na ba honorable député. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa sa programme oyo radio Lokole masolo na émission na bino Parlement choc. Et pas wapi ba papa ya bwanya ba mama ya bwanya tokuta na awa pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala na lobaka yango chaque fois masolo oto solola awa zali parole d'évangile te. Alléluia amen. Ezali peut-être que ba honorable o bazali awa bazali ko réfléchir koleka bato tout ente ezali kaka nzambe ya pesi grâce pa na biso toloba kitoko. Et puis, ba mama ya bwanya, ba yeye ya bwanya, ba pasteur ya bwanya o bazali awa basunga pona conseil. Ozu ya ngomwanda préféré ça. Ozu ya ngomwanda mbu o ba kopesa comme ça et pesa piste de solution na likambu oyo yo ozali bongo na yango. Na kati studio awa nazali déjà ba honorable o na ke kopesa mbote na ba ngwelongo tokosolola. Na pesi mbote tokei wapi na Allemagne na Bundes et pas ya honorable pasteur Alexis na Bundes. Bonsoir honorable. Oui, bonsoir, Son Excellence, Monsieur le Président, honorable Fiston Pelende. Bonsoir, Nangali Soussou, Naba honorable Nyesoto Tozana Bangona Plateau. Et bonsoir, Nana équipe technique Mouma, la famille Pelende. Et puis bonsoir, Nabandi Nino, surtout à Radio Lokole TV au Baza Rolanda Bisso, na au Rolanda Bisso en différé. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, honorable. Totikali kaka Allemagne, et pas plutôt Pessimbote, et pas ya honorable Mama Fifi Sarah. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Fiston Pelenge. Yo bongo la président, yo lookinga la mwinda bambo de betami. On a pas mbimbo ato président ke wa pe président. Yo ebiso sale fini de mi sote to belaka. Na ABC yo. Pande sona komika bo bela te bo mela kisi. Merci beaucoup, honorable Mama Sarah. Na keina France, et pas wapi na Pessimbote, et pas honorable Mama Yvonne Mbimbu. Honorable, bonsoir. Yenge président la biso, avec tous les présidents du monde, même aux années mon continent, oh ya biso, tout ce que la tchaï bagalon. Ibota na yemo bimba, bana, baronioso, en tout cas, na tchebo boumela. Honorable, ozukisi, ok, audio kuna, mama moka zole la soka oki voit l'hotel oka abelaka. Yo zukisi te, succès bonheur na rata télévision. Asa mwana mobali. Eh. Alinga bala. Honorable, yo, oza defo te. Comment maman ça yo kiote moyen de tandula. Faut le pas bien. Mwana mobali, président mwana mobali. Oh. Comment est Gilbert? Oh, voilà mwana mobali. Ça va yo ka bien til tuka. Après ça qui combo na ye Gilbert. Anga Gilbert. Na honorable Anderson, ouais, Robert terrible. Voilà. Tokei bongo en Afrique du Sud, précisément na Johannesburg, et pas ouais, plutôt Pessimbote, et pas honorable Maman Nene Bopikidiki. Honorable, bonsoir. Bonsoir, honorable président. Bonsoir, honorable Nyonso. Honorable Papa Alexis. Honorable Maman Yvonne. Honorable Maman Fifi Wanga. Mbote na technique mobimba ya Radio Lokole TV. Mbote na radio tabangino ya Radio Lokole TV. Mbote mingi nazara nzela. Merci beaucoup, honorable Tokei Mbalamoko na motion na biso ya liboso et pas wapi tokoyoka sabino weyo ka comment est-ce que ndeko na biso comédie oyo okoyanga noa apesi témoignage makambo lekaka bongo na nzela ya makolo somo hein tolanda ye zonga yaki bato mosusu donc faut se préparer okanisa te ke so oya poto banzela biso toyaki ezalaki kolongwe lendi okóma poto mardi te nga babeta ba 4 ans yana bato babeta ba 50 ans yana bato babeta ba 10 ans yana bato basala mpe ba jour moko me nzela poto eza pasi nga na vi na nga nayebisa meme bata famille na nga mutu mwana mwasi moko te na famille na nga koya poto nzala makolo surtout so aza marie so nde naza boye ekende na bala mwasi na kini ngai nabengisa ye mwasi nanga koya poto nzala makolo te boso kutana film moko na nzela makolo kasi aza bien azo répondre na bakritère oyo olingi okobala ye so tokutani nzala makolo aza bien azo répondre na bakritère nyonso olingi te na nzala makolo moto abien arépondre na bakritère nyonso aya te wana nzela ndeni wana te moto abien arecrute na bakritère nyonso aya po eza nzela ya ba côté congolais aprofitaka na douleur ya moninga nga amona bachecker mosusu soki aye mo aza na maladi c'est que presque bapassager ne nyonso oyo ya basi acheka baza nango po imagine mobali noto ndeko noto grand frère noto grande sœur no aza na poto abengisa o confiance neza pa checker wana apesi mbongo pa checker wana oyusu ba checker basala ndenge azwa yo azwi na mbongo na yo tanga azwi mbongo ntana wala oyo na raisonner galvani ngantse checker azwi mbongo na yo tanga azwi mbongo wa ba faux checker tanga azwi mbongo na yo akozwa mbongo na yo asalela wa mamba mutu mususu yo yaki na bulo sa une semaine na kino kabi bilamba yaki nango poleko yaki nango mingi te oye na nka moke so checker osala effort na mbongo famille no epesi ye oli ata ndambu na kati
ala tobea ala tobea ta beba nsonde na famille na yo bobeba na mto abengso poso beba nte bosengi mbongo soit botu na voyage am koni botu na eti so auti lumbe bakozo bobimi bodame bosali nini bobimi bodame mais ko bani tout bosala na yo comme na confiance no komo le ko congolais puis ndeko nanga ayedenga na ke poto komo zo ko frère komo ngena na minute soki mbutu mo ya na ko se confier pa na e parce que tant bosa mo bêtise o sa pa na msu ya filmer auto enregistrer abombi o prise voyage aki lendi a été bato hotel ba ko mo tsabino pe ko olongwa so bali makangu na e mama ko bebe ba voice mambo bo sola na ya tindeli bandeko no so lingi mobali ka place ya za ki cop ne baby so ya lingi yo boyi olingi mutu mususu cop ne baby po e sa famille na so tonga sa famille no boku kate eza ce qu'on a batu mususu pe avec sa mutu na Afrique nta communauté na bamboka na kangamia mususu bo tindele par mois mususu 50 €. Mais si tu as 50 wana na 30 jours à vivre na ngote afutanda ko aliala sombelamba carrément. Voilà. Donc eso peut ça passi bandeko oyo ba okende poto nzela ya makolo. Okoyanga noa témoignage na epesinga mutu koswa. Ça veut dire ba checker, ba tindiker, ba ganki, ba ganki ya solo kaka ne benga bango. Moi si ya mutu ba pesi mbongo oyo me na poto osali tumbongo na ye esila obandi kolinga ye soki aboyi voyage na ye baby soki po ndimi soki asala maladi ozwi yango soki oboyi olingi mutu kuna mbilinga basalaka nyonso tu babenda voyage mulai yo mbongo na ye esila po ozanga ndenge ya kolia okoma na position ya faiblesse epesi pasi ya motema. Est-ce que soko lingo bengisa mwasi na poto na Afrique du Sud na États-Unis il faut causer la kaka mbongo koka obenga ye na nzela ya visa amati avion aye to il faut osala ndenge nini epesi sika boye mutu koswa ngala ebité lecture na bino ba honorable si ko bengisa ba nzela ya makulu to tika yango to continuer batindike mambasalaka ezali malamu to zali mabe. Honorable papa Alexis na Bundes. Oui, merci Monsieur le Président pour la parole. Honorable. Oui, papa. Radio le Manasima. Voir mon Manasima là où est-ce Ah, j'ai un déplacé puisque non en train, j'ai un déplacé pour toi au gang à ma casse. La ligne n'a pas papa. Si ça va, je me suis déplacé dans la cabine. Allez-y. La ligne n'a pas bougé. Notre frère Alobi, il a totalement 100% raison. 100% raison. Moni banzila ya makolo oyo base bele pe bakota na bazemi misusu akoti na siliso pe na okaki pe pano ya komola ngambu jana joki zemi ona nzela aye bali passe peli 3 mois au zemi asepe ndo aneza aye soit base bele ba mape ba maladi base bele pe bakomate ata batepe bakomate na taille documentaire musuka ya biso ba congolais ni bakufa pe na banzila ya ba Brésil wana eza na ba conséquences moko énorme ezo coûter yango wana profiter pour l'émission Lwando na biso lobi comme conseil na kopesa ndeko lingo bengisa mwasi to mobali to mwana to ndeko na n'importe qui lingo longole na Afrique sala to kokisa mbongo loka voya direct ce qui est indirect au moins akita na pays moko ya Schengen net akiti en Espagne a rejoindre en France akiti to na Portugal a rejoindre en Allemagne mais banzela kokata wana ezo perdre ba vie ba perdre ba vie et puis ndenge ba bi mwasi ya confiance en ça te na nzela wana surtout basi akokende be akomi ko commercialiser nzoto na po azwa moya ko vivre et puis nzela ya kokata pe ezo coûter cher koleka ya direct
potanga okatanga ozoblige na mboka to ya kosinstalle oluka Western Union otindele profession bokomi na mboka nini non tukiti awa na nini sala Western Union ngawa na biso ndako tobanda ba 2 mois profiti ndako kolukeli na kulia balungi wana bakena mboka tokomi mboka bo na beta pe histoire autant on a beta histoire avec grand pasteur parmi ba grand pasteur kwa sala kombo yepe abandi osala bango frère mo ya Londres azui mbongo apesi pasteur memelanga fiancé nanga na Kinshasa oyene na Londres pasteur azui mwasi jeune fille kitoko atike na Maroc pasteur akomosa ba recours jeune fille PA aye kosede akomo mwasi mbalo zeni mwasi pasteur azui mwasa bato Atezeni papa histoire vraie maman bana na mai cousine na bango bana cité verte aye ko tchema sizeni moi c'est pasteur donc moi na ba Maroc na ba sala nini zate pasteur azonga na Kinshasa longue histoire pasteur azonga ake a crédoté comme deuxième femme azofuteler sko ndaku. Oui, à offrir ndako na cité verte, frère wane komaki guerre, il fallait faire wana asa lele ba vidéo na bo banini tellement ebana esili amiable a ozon sango mwana ndambu ngai histoire komena na puisque mama bana na cousine na bango propre pasteur wana azui azasiko na minute bakomi na bana mibali talanzila makolo frère abengisi fiancé soki na Maroc azuzemi fiancé zongiki nzela makolo toujours ya mwana conseil na pesa bandeko nyonso nzela makolo sincère rien chambo manger kangampa ya mutema chambo manger mwasaya ata escale ndenge na yeto kuluba akoma nzela makolo papa eza ba conséquences ebele bisusu to mona pasteur mususu pe kaka asungweli ba na Tunisie aye na ye asonele poto tilelo batu ba komo beta ba tri batu ba kota te asuka. Allô, honorable. Voilà, honorable, à train est compliqué, voilà. En attendant, à son arabiso, honorable, Topesi Maloba, et pas il y a honorable, Maman Yvonne Mbimbu. En attendant, passer à son arabiso. Ouais. Vraiment, il y a un président. Bandeko na ngai toza na bino awa lisolo oyo eza pasi mingi kasi toloba tosalela yango baémission ebele bato nde bayokaka te bato oyo baza na Afrique bayokaka te ondire bato moko batiaka kaka tembe nga mpona koma kanga motema okoya na nzela bien nga azala moninga na ngai pire moninga na nga tofandaka ne awa abengisi mwana na ye bagangi kaka oyo makamba bagangi oyo mwana wana nazoloba ndenge asali 2 ans na nzela ya kokatakata mwana ke akomi Senegal aye kokoma soki na mboka nini alongo na mboka wana aye kokota soki ti mwana wana yaki kokota na nini na Maroc mwana aye kokota na Maroc papa tina donc mwana wana naza oyebi so na minute mwana wana lera aye kokota akota na zemi oh là là mwana wana akoma awa na zemi abota mwana wana aza sikoyo na ba aozwa 3 ans ou 4 ans zemi ya nani ya gangi atindike zemi ya nani batunaka ye pa alobaka te akoloba te mpo na nini paske mutu oyo akotia ye zemi akoyebana te mpo bazalaka mibali moko te donc akomaki na ye kosala akomaki supporter ya Chelsea na manzela mobimba bazali ebele basalaka yango okomona awa akei awa abetisi
okei awa obetisi soki bambongo eza koya noki te yo mpe nzala kuna bazotungiso na ndaku okosala nini okosala ndenge wana ezali kaka na bana mibali bana basi te papa eza na bana mibali eza na bana mibali bakoma vrema kosala makambo wana bagangi oyo yango akosalisa yo vrema makambo wana donc bagangi oyo fo bakufaka na ndenge moko ya mabe bazopola malembe vrema azokufa to bagangi bazosalaka makambo moko ya bien te bazobelisa batu bazopesa batu bamaladi batu nyonso basi ebele toza na bango na mboka oyo soko botali bo bauti banzela ya ndambu bana na bango ya liboso soki balobi babanda kosalaka na bango ba ADM awa bana wana mingi bakozala ya mibali na bango ya ndako te bazali mingi baya na bazemi na bango koya aye na zemi le mpe abombi na ye po aza na shwa te posa na ye fo aya kaka poto mais sikoyo honorable simba eloko nini esalaka ke babanda osende facilement ndenge wana est ce que bamibali basundolaka bango baparent basundolaka bana ya basi eloko ya kolia eza te to bagangi basalaka yango na nko mpona basakana na basi ya bato na bana ya bato bagangi basalaka yango na nko ata botindi mbongo basalaka yango na nko po surtout soki amoni mwana mwasi oyo aza kitoko ai ye vraiment nde gangi akokomise mwasi na ye ye mutu abanda kolambela gange ye mutu abanda kosukola bilamba ye mutu abanda kolala na chambre oyo gange aza kolalela donc ekokoma kaka mwana mwasi wana sikoyo ozokende kolala na ndako wana okozwa zemi te si okozwaka azemi loba ozala mutu moko boye oyebi mayele mwayo ozwa zemi epo oyebi kozokende epai ya mobali poza mpe na posa olia oza mpe na posa olata mbongo mpe okomona lere bakotindela mbongo okoyoka tinda ngo na nkombo ya intel lere ekota na nkombo ya intel joka nde nkombo ya nani ya gange wana biso na mwa toza na mwana yaya na nga oyo nga na landa ya mobali akoti na nini na Turquie lere aye na Turquie mwana wana bakoba gangi wana topesi ba 1300 bapesi bazalaki 4 biso mama 1300 totindi 1300 ekei ngabi papa mpona nini ozongi no kaka kisasa te ote mama nga mpona kota kaka nakota kaka eyaka bakei bake kotika bango na mboka moko boye na mboka yango kuna zamba na mboka wana mwana sikoyo biso mpe na mwana contacte ebungi mwana tosali mpe 6 mois toyokaka susu contact mwana tozalaka ne su na contact te mwana mobali eloko moko te sikoyo na kati ya zamba wana bato baza na kati ya zamba wana misusu basala ba 3 ans misusu basala ba 2 ans na bana basi ya zemi misusu baobota kaka wana basala batanti na bango donc ekolo nyonso to eza na kati ya zamba wana soki gangi na bino mokolo wana aye azwi position akote yo kuna lelo okokata ale bino wana bokiti kaka ngomba papa moke kokota na mai ndenge wana kaka sikoyo mwana aye kobela lere mwana aye kobela ye gangi wana azwi mwana azongisi ye ntina na nini na kati kuna ya ville na Luxembourg place bazali kofanda azongisi ye kuna ake kotika ye na maboko ya tata moko bo garçon moko boyo bakoperaka na ye gangi wana nde sikoyo garçon wana nde mutu aye sikoyo kobenga biso ntango aye kobenga ngai alobi ke mama mwana na yo azali awa aza vraiment sérieusement malade bongo ye mwana asali 7 mois yango oyo tozoyoka te eloko moko te problème nini ote bayibaki ye telefone azalaki na telefone to bazalaka kaka na bapolitiki moko na yebiso oyo bapesaka sikoyo tomoni mpe moye te tokozwa décision tolobi te lokola maladi mpe eza makasi azonga na ye kaka na kisasa
tosali tu tozongisi yo na kisasa mwana aza na kisasa sikoyo nde tozoloba boye mwana aza na kisasa mbongo ekei mwana ndenge aza wana matoyi eyokaka su bien te mbongo ekei mwana koma kaka mbongo ekei mbongo ekenda presque 8000 euros eke kaka pardon 8000 dollars ekenda kaka boye donc soki okanisile bambongo mosusu ya ndambu tabu ekoma kopesa biso kanda vraimen oyokaka kanda sikoyo mwana yango eli azonga malamu mwana azongi mabe mwana koma na hemoroidi moko na ye biso yango sakana te mwana ayokaka susu malamu mpe na matoyi mwana azongi na baproblème oyo oyokaka baproblème tension de feu mati ekiti ekiti donc tozali awa tokoma na donc problème sikutu si problème tokoma ko tokoregrete mwana oyo mpona nini bato ya baafrikain bolingi koyoka te soki omoni koza na mbongo te mama oza na 5000 na yo fanda luka mwa osala nini na yo tala commerce na yo banda kokende ata turki yango ata chine fana na yo ntango yo kozwa kota na yo okozwa kota na yo soki olobi oya poto koya poto na ndenge ke ya commerçant tozopesa bato mayele wana ngolongala baza koyoka kaka te soki ozwi 5000 basimbi bapesa 5000 yango kaka gang bakaba bagange oyo bakomi koboma bato mosusu na nzela honorable Simba yo solo ba mutu batinela 5000 asala commerce na kisasa mutu alinga ya poto mutu alinga na terre promise na paradis oboya yo asala commerce na kisasa yo bongo na bata kisasa bakosepela na yo te bakosepela na ngai te nakoya biso boye naza neti moko aza na ngola mona papa kulutu na biso aya na ngola abengi ngai na telefone ntaba munene abengi ngai ayaya boni bien ngai alobi malamu tusala boyeboye atekaka nde na wenze alobi yaya ndenge naza boye naza na mwa 4000 na ngai awa naza oluka moyen na ya kuna nayebisi leki na nga nayebisi Isaac ndenge oza wana 4000 wana linga osala makambo ya minene tungisa magasin na yo kendeke nanu Chine osombaka baportable na yo otekaka na osali boutique no ya baportable ntango yo kosala boutique wana ya baportable ntango kozwa kota na yo ozwi nini bai na yo contrat de bai na yo ya magasin makambo nyonso tu soki okei na ambassade ya France ambassade nyonso yo kokende soki olakisi kaka papier na yo wana ya commerce olobi ke nazokende poto mpona ke kosomba biloko na ngai bakopesa visa po poto ebebi awa mpo koya awa okowumela te yo moko kolemba okobayo banda koregrete ye sikoyo akanisaki neti ngai na kati telefone nzoka na kati telefone ekata na ngi te azolobe moninga na ye wana azosola na moninga na tala basere mosusu basere oyo basere moko jaloux ye akenda poto bomwana sikoyo ekoma na tour na biso tolobake nasengi ye mpe mbongo te nalobi na ye kaka mpona oke ofanda na ndako na ye aloba na ngai poto ebebi poto soki ebebi mponi ye moko azongaka te mponi ye moko azongaka te ye moko azongaka te oyebi ke nakamata kaka telefone na kata nalongola mwana wana na nini na ligne na nga na bloka ye naloba na ye eloko te ti lelo na bloka ye kaka bongo na bloka ye donc situation na ye mwa papa kutu na biso epui toyokanaka na biso mpe malamu te donc yo conseiller soki moto alingi abengisa mwana na ye mwasi na ye to mwana ya mwasi baluka mwa ye aya na voie normale na ndenge amai te awa na voie normale aya vraimen na nzela moko ya malamu akanga motema bazala presse te na baperiode oyo neti ya bavakansi oyo azala presse te omoni biso ngai nasala mosala wana nakosa te na oyo baverité ngai nasi na ya na bana 3 fois déjà na mikanda ya bana na ngai kako omelaki bato mbongo
omela batumbongo na kombo ya nzambe ya mpungu tulendo oyo tosambelaka na epoke wana okoki kutu komela mbongo te okomela yango ndenge nini nzela moto ezalaki nango kitoko bongo ozala no kutu na ntina omela te oya nzela makolo to baya na avion bana mo bato nao na avion vraiment tomati na Brazzaville nazalaki na bato na Brazza nazalaki na bato na nga na Brazza toyokana na bango babeti mpe kastan nazokita na Brazza babeteli ngai kashe ya bamikanda ya bana wana mikanda ya bana na nga kashe comme quoi ke nayaki na bana tozolanda yango mpe ya kozonga sikoyo nazwi bana nazongi na bango moye bakomplike ekozala te nazwi mpe visa partir ya awa lero na kokoma kuna bango deja bazali prete baza wana bazozela lero baobetela nga kashe na passeport na nga babeti mpe mbala moko mpe kashe ya entrée babeti mpe mbala moko ya bana wana parceke bango mpe bakolia Est-ce yo kondima mwana oyo mobali abala jeune fille oyo aye nzela makolo eza ba risque te eza risque po oyebi te soki mwana ngo aza malade po boni bato mosusu bamama misusu na bango te mwana no ya 12 ans mwana no ya 14 ans yo oza awa na mboko ya poto oyebi makambo yango ndenge ezoleka awawa me ozwi mwana no ya 12 ans opesi mwana wana epai ya ganga yela yo mwana gangi wana msoko ozala motema malamu akosimba ne mwana te me bato misusu oyo bazali kuna yokanisi bana ebele na mboka oyo na mboka oyo bana oyo bakoma techi bana oyo babota ebele bakoma kokosela bato bamusicien no bana wana soko otali malamu soko otuni ye oyeli nzela nini akoyebi soko ake nautaki boye nakoteli nzela obongo na ye boye parce que bana wana basi bateki milimo na bango na nzela ndenge bana wana baza koya aza mwana 12 ans mais soko otali kuna nti donc mwana akoma ndenge moko nga kutu mama nazala nanga malamu bongo mwana wana akoya poto mwana wana akoyokela nani ozomona bana wana bazaka respect tonto mokolo oyo kokobenga ye tonton akoya mpe boniko bongo soki aza tonton nina ye mpe yo mama yo oza mwasi nga mpe na mwasi bongo soki alingi nga nalinga te me wana aza tonton na yo aza tonton bibongo soki tonton wana sani nyonso wana nzela makolo me kuna mobali oui ezosalama bazali kosalama ebele na nzela makolo na mboko nzela makolo oyo merci beaucoup honorable merci beaucoup honorable azopesa conseil napesa conseil moko na bamama bamama oyo nyonso bakolanda émission oyo nasengi bino s'il vous plaît botinda bana na bino ya basi na nzela ya kokatakata te mama soki mbongo ekoki te kolinga te gangi moko ya kokosa yo soki omoni kaka mutu moko oyi azomema bana moninga yanga moko mwana na eyaki pepele ça dépend ya chance ya mutu bamama botika bino batata ndenge bozali wana botika kobengisa basi na bino na banzela wana ya kokatakata mpo bazolala bino basi na banzela wana somo en plus na nzela wana bana mibasi mpe ebele bakufi na banzela wana bozala mitema malamu bobenga baparent boyebisa bango bobenga baparent ya famille wana ya mwana mwasi wana boyebisa bango koya na kisasa ke bana na bino akufi na mai parce que awa ezali ebele abengisi mwasi akoti na mai mwasi akufi kuna na kisasa baoyeba kaka ke mwana banda kenda poto banda kenda abengaka te eloko moko te bamama batata soki boyoki biloko moni bongo mwana na bino akota Turki abengaka lisusu te eloko moko te mobali na ye abengaka bino te eloko moko te botungisa mobali wana boyebake mwana bino ya mwasi sadinda mwana bino mobali boduka moye bosala baketi makambo nyonso tu po boyeba mwana wazazi tubi adinda mingi bazodinda bongo bapesaka bacommunication te
na bafamille basi. Merci beaucoup, honorable. Message moko très important, honorable Maman Bimbo Auturo wana ndeko za partout na Kisasa to na Afrique. Ndeko na ya na bino ya mwasi. Mwana na ya mwasi to ndeko kaka akenda poto na nzela ya Turquie. Bomone abenga kate. Mobile ne pas benga te po koma. Bo vérifier area ngota so atika na Méditerranée. Est-ce que komi? C'est que bien. Honorable Maman Nene. Lecture na yo. Maman Nene. Honorable Maman Nene. Oui, merci pour la parole, honorable président. Vote mingi. En tout cas, pour Nangai, na puyaka, eloko a robengisa mutu na makolo te, surtout na banzela poto wana. Mingi mingi to yebi yango eza ba West Africain mutu basala biloko ndenge wana parce bango baza na connaissance mingi te. Alors pourquoi pas kosala biloko na voie normale. Pour nanga vraiment ba biloko ya baloba kokata nzela mokuse na linga biloko wana te, honorable na linga biloko wana te. Na linga biloko wana te parce que nayebi ke banzela mokuse wana ezala toujours na ba inconvénient mo boye. Oyo kuta na likambo na nzela ba otuna yo ndenge nini elekaki ndenge ezongaki ndenge nini ozomona. Ezaka ndenge mo nde tozoloba ke ozoya na yo ye na biso ye na voie normale oza na babillet na makambo nyonso nde toutaka tamuku Kinshasa olobi tena kita Lubumbashi na Lubumbashi nazwa bis normal oyo ezoya ntina Johannesburg ekotisi yo ale oye na bavisa na yo normal ozomona ekosala bien makasi me oyo olobaki ya kokatakata okati awa moto azomema yo oyebi ye nanu te okokoma ndenge nini eza pasi ozomona mingi bandeka na banzela wana toyoka basolo ebele batindike abimi na mwasi ebele mwasi moko te abimi na basi ebele ta mosusu bino na bazosala bino sangana donc eza vraiment propreté eza likambo moko ya grâce eza ngolu mpo yo ute kuna oza yo moko mwana mwasi tindike azoya na yo asimbi yo te donc eza eloko moko ya ngolu mpo soki ozoya na voyage no bongisi babiloko no ndenge ezali namoni te ntina nini tindika olobaki yaka toleka nanu boye so oyebi ke naza na visa naza na nini oza na tindika to so futi biye na yo osombi visa na yo ezali oye nango tout droit na bed bridge okoti facilement okomi eza nzela malamu te epuis lisusu naza kutu na nini voice moko boye dernièrement awa camarade moko auti obenganga maza kwa ndenge awa aza frère moto ando osambela na bango azoyebisa ngai ye pourtant tanga ngai akende ngai nazali contre wana na ngai na bafrère raisonner malamu kokende voyage boye pourquoi bawest africaine baosala makambo moko donc à la hache oyo ka babengi alingi kosala likambo donc aéprouve nasala yango nakóma na poto nakóma bakomi kuna na Israël barefoule kozonga azozonga papa balingi baboma ye awa kaka na bed bridge awa nde ezalaki nazoluka moto akotisa ngai lisusu mpo yo ozalaki awa oyebi mboka oyo me okomi awa babilo nalingi moto mwana mobali nalingi moto akotisa ngai awa akuta na bato moto anga alekisi eti akomisi na bed bridge wana ayebisi ya bizala na ke solola na bato mo mibale naza na audio wana awa nde ayebisi alobi ndoya nasolola na nini na bato moko mibale wana comme ça bayebisa biso soki kolala wapi nzoka nde azosilale bango babi tala naza na mutu ye wana tozwi déjà baparti ya nzoto ya koteka vous pouvez imaginer oui naza nango parce que tondo ozosolola boye nazwaki fone nanga mosusu na tie nayoka baka mosusu ezalaki esala nga somo azali awa aza na ville awa nayebisi yo papa président akomera kote mo bazoseba biso surtout bino bana mibali parti na bino wana loko oza étranger eza trop cher ayobi nzambe nayaki kokufa nde boye nayebaki teke na kokufa boye nokei bien na Israël bazongisa ngai ifale nakota prison po akendeki na mikanda mabe lisusu ozomona alors ntango akomi wana bazongisi ye ifale akota prison alele yabi naza nanga criminel te ezaka moyen de vivre pasi eleki yango wana nayaki awa leta azonga bazongisa ye bazongisi ye soki wapi
ndenge expliquaki ngai donc akoma tina bed bridge boye po akatisa siko akoma na abima libanda bed bridge nde place wana bazwaki ye garçon wana nzoka nde moteki ya baparti humaine amoni abi wi tozwi bandi komela babi olingi polisi totika na maboko ya polisi ifale kuta tika ata na maboko ya polisi ye alobi te tokende abikanga munoko balakise munduki soko meko ganga okomona batokende bayosa bango mpe bazomela masa bazalaki vraiment akolangwa kokita bazokita kokitaka bazokita ye ayebisi bango abeloko moko yene na moto alobi pardon eske nakoki kose soulage kota zamba wana mpo bakota mpe aka bazambazamba abi lelo mpenza okoyoka ayebisi ye ouvertement ke lelo tozokende okomona mamuso abi nzambe kotikanga te nakufa na maboko ya bato mbala moko akiti kaka boya suba nayebisi yo mbangu abanda akoti zamba mbangu siko bango na pike po ena bazolakisa baminda ndeni baolandi akoki akimi na ndenge asisa kuti solo te fona tude po aye nangaki azolala akobeta yanga so abi na ndenge abimelaki awa azokumisa ka nzambe donc banzela ya makolo okokende po tokende Amérique to Afrique eza mabe makasi eza mabe nga na puyaka eloko wana te zala na mikanda na oyo ya kokoka kota biso mais siko problème ezala honorable Simba problème ezalaka ne visa mutala mbongo na ye ake na ambassade bango mpe visa poto ake na ambassade visa baboyi Afrique du Sud encore visa Afrique eleki na États-Unis na makasi ake na ambassade be visa ya te yango so eza moyen ya kokoma makoto eza visa kaka toyaka makolo mpo visa bapesa te no mais eza bato bazozwa visa kozalaka ezaka question patience ozomona okokuta mpe na bato abie bamemi yo bakomisi yo mais cela ne veut pas dire que oza na confiance ya mutu nyonso parce que biso neti biso toza na connaissance ke so naza na Congo nayebi ke mutu azotambusa tracte nayebi ye akomemanga ti akomisinga awa ozomona mais bato mosusu ayebi te neti dernièrement na ede Nigérien moko misusu ka bongo akendeki epa na bango kozonga azozonga abengi nga oyo nakokende naoke Kinshasa nga biko okoma Kinshasa te kita Lubumbashi nde nabengi sikoyo ndeko na monga bi pardon kosalisa ye oke nakotya ye na contact na mutu moyo mpo na kozwile visa le temps azozela visa soki mpe nini esaki track moko nde baye kolakisa ye aye komata nde kokota na ye akotaki ya ozomona ye akotaki facilement mais oyo wana bali baboma ye ozomona bali baboma ye eza eloko moko nga nasuetaka yango te nasuetaka yango mpenza te camarade na nga oyo ya camerounaise akei ake États-Unis makoti nzela Mexico aleki ozomona amati na oyo atambo awa na passeport mosusu eza na bariske soki moko aleki mosu akoleka te mais ntango komi na Mexique kuna bakatisaki banzela wana soki banzela nini bakendaki ozomona nga banzela wana alobaka na ye kaka nga na koleka eske soki mobali abengisi mwasi na ye na Afrique du Sud to na États-Unis to na Europe na nzela ya makolo soki mwana na yo mbala abengisi mwasi na ye oko-oblige asala teste ya sida oko-oblige asala teste to okoka sono otiki yango ndenge wana parce que mwasi mpe akoka yango bien te soki asalaki mabe ça va soki asalaki mabe te akoka yango bien te est ce que ozoconseille na bato soki mwasi na ye nde na makolo basala baexamen oui il faut basala baexamen il faut basala baexamen parce que oyebisi kaka ke ndenge eza boye awa tosala baexamen nyonso ozomona il faut tosalisa baexamen nyonso mpo faut ke na hôpital bata ava bapesa okoki kaka kobasika yango nde ava bapesa mokanda il faut salisa baexamen ozomona oke po salisi baexamen nyonso batali makambo nyonso soki sava mais soki mpe sida yango ese sida yango ekose reflecte na une semaine ou bien 2 semaines soki asalaki makambo wana te ozomona eyaka bariske eza eloko moko akoapuye te kokisaka makambo ezala na voi normal ou bien yo moko mobali okiti oke kozwa mwasi na yo ozala bien soki oza mama kanga motema kokisa bapapie kende ozwa bana na yo ozomona. Merci beaucoup honorable. Voilà, topesi maloba epai ya honorable mama Fifi Sarah. Lecture na yo. Oui, alors, honorable président. Visa lelo wana bato baza nango kaka biso bazayo banani bakongole biso moto ozwa nango baninga bazalaka rali mingi kala ezalaka kaka bana mibali
na batango pene ya kala ezali ka bana mibale mbaokende barali wana mpo eza banzela moko eza vraiment pasi biso na baperiode na makambo nyonso mai omona eza te okosokola ndenge nini me nazoyeba te soki tozokima baolanda biso na pize na afrike yango e to bato baa na afrike mpe baobonga bazali aza na mituka na babiloko ebele ta mosuku tatekaka kaka me biso te okomona mpo oza no na moto na europe te me malamu ya kokufa no na mai likolo ya koluka kaka 4 saison 4 saison biso moto ozali toza na eloko nini tokomi mpe bamaladi toyaki kala tobose ti banzoto ebebi ekomi maladi ozomona sikoyo ya bango nde ekola te oza na 40 ans 50 ans ozoya rali mpo koma nini oya kobima na 60 ans kobasuka yango opepe nzonzo toza nango ya kindoki te ya courage yango ya congolais omomona kasi ko okenda babetiza bongo bokenda bana ozokende rali na mwana bakenda rali na mwana te na bana te mpo ozoriske mwana akufa na nzela mingi te bakóma na bana na bango omona pene mosu omona ovoyage mwana akufi yo kuna siko elengi nini yango oyo osaleli ya voyage bavoyage ya mabe ndenge wana okokende na bana te toza vraimen bato mo sans cœur okomona otindi moninga na Sénégal ake kovanda ba 5 ans ba 4 ans mpona nini akovanda esasa oteka biloko na ye akangisele mpe mbone na ndenge bien aye na ye tomona bato baoyaya bavakansi awa tozomona te mais malgré ça tozoyoka te tokotie kaka tokotie kaka po mwana mobali eza mpasi eya bato mosusu omona moyalani mpe na nsima eza te bazoéchappe omona ka banyokoli bango bavoyage baye mais ndete biso bana basi okoéchappe te soki oza na badone ebele okoluka obongolo ya bato makanisi aboye mpe nzela wana moto asali un mois abima na mwasi te azomona ozodenda 3 fois akozala nini azwi makanisi soki tozokondane ka bana mibale efaute na bango te eya faute na biso po tozoya mbango nani abengi yo mobali nde abengi ngai mobali moto abengi avandi kuna obongisi makambo soki moto ana 5000 akoyela ndenge bien te kala bato mosusu baoya ngulu na ndenge ngai nayaka mpe ngulu toyaka ngulu ka nde bafura bayaka nde bakanga bana kwasi wana yo mpe oza ngulu kasi bakati banonaki nkandi wana tozala bangulu oye sikoyo bokoma nzombo bokoma siko ntaba tokiti mpena bokoti wana mpe bovandi ndako tokomelaki bayibi nga na babiloko nayaki nango okomela ndaka miyibi bayibi malikola jour moko lala ekutu te eyaka lokola te tokomi awa tozokende ndako mosusu tozela baya kozwa biso bayibi ngai biloko nayaki nango oyo basengaki naya nango bayibi na poto na ndaka motuko ayibi biso yango ye azaka mabuku milai ema adi omona eloko te amoni biloko euti afrike ma biloko ya mikemike basavant baproduit banini ala poni ya ye ondire ya ye nake natali biloko ekomi incomplet oloba nini moto siko pai nga nakomelaki mpe nalalaki ye kuta pakolaka ne produit te bosiko nananga koyiba biloko pai na utaki ozomona baconséquence yango te toza na banzunzu moko ifo to arrete sa nzunzu eleki congolaise boye te nzunzu wana biso mobutu alobaki mwana congolaise misoga ya biso misoga te komi miso sali te mpo ngai ndenge nazawa na ndenge kaka nayebeli poto rali na okeye te o na mati avion nake tiyeke nakende kozela na katsa kamunuku na okeye te mpo naboyi nakelo andaka bato ya salon naboyi bamaetraite ngai nayebi te na bato baa na poto ya baondima bandeko yango bakesibir basor wana eza motema mabe eske okondima honorable Simba okondima mwana ya mobali abala mwasi oyo ayenze na makolo jeune fille papa na ngai soki ndeti alingi ye ube balinga na ye kuna oboya ndeni loba soki aye awa soki basalisa examen puisque nzela yango eyaka nango molaso elastique soki asepeli na ye examen eza bia ye moto akoyeba bapekisa moto alinga akende oyo awuti pourtant azoya kopresente oyo ye déjà basaka kona masola je t'aime mais est-ce que oza suke ezalaka faute
ya bagang kinde ba umsaka ba nanzela baliaka bambongo to ezalaka faute banani au juste. En tout cas nga pena na bimisa mutu na kota ngote me na yo kaka ne bato balelaka po bato ebele basaka bamiso baya nzela wana baboyaka bana basi na nzela ngo po eza nzela moko ezalaka souffrance mingi eza na bariske makambo kilikili moto nyonso susi ne ezali mwasi nanga koleka kuna te ndeko nanga mwasi akoleka kuna te mais siko nayebaka te banzunzu biso oza nango soki omoni mikolo edimine makambo ya nzela méditerranée eza mpo secret ebimi nde bakoma koviole bato kobeta bato mosusu bakokende nzela libi ezoyindela bango yango omoni bato badose mwa ndambo soki te mbele bato bakontie kaka. Voilà, moi conseil siko na baganki olobi na baganki nini bamama oyo bangi babengisa bana basala nesi nini neti gangi aza inconscient sans ayeba ke vie pe après wana vie ezali yo ozokatisa bato eza lokola ngai nakesa mombongo na ngai nakesa mombongo na ngai nde biso oteka na zandu kala naokende koteka chef azandu abandi kolinga ngai akende kopesa ngai maladi na mbongo na ngai mona ye koluka po apesi ngai meso ofele te eloko moko te akomisa bipunda na ye na nde nao naboni na ngai ozomona soki ondimi biloko wana bango baondima bariske wana mpo baondima buzoba abandi okomplike ozonga no afrike c'est tout okondi okamela nini ye mpe gangi yango okipia ye mbongo no nyonso ndeni oyo okoboma mbongo keke part te na kiyanda oshango sinoki ezala maboko na ye te soutien no ezala na nzoto na ye te ndeni akobotolo mbongo nyonso ase retrouve nango yo ozanga na ndenge ozongela afrike ozanga na ndenge obengela ata bandeko nawo po ntango oyo ozoya baobengisa bongo il faut se préparer tout loba bato bayaka sa azala na motu koto oyo aoya nde koluka wi ozomona me bato baza barealiste balapa mwasi arali akozwa te ye moko mpe nzela wana kotinda ndeko te mpo bayebi kasi nango. Merci beaucoup honorable. Voilà, Topesi Maloba, pas honorable commandant Congolo Alejandro de Djobo, mon ami personnel. Honorable, bonsoir. Bonsoir, honorable président. Bonsoir, honorable pasteur Alexis. Bonsoir, honorable maman Néné. Bonsoir, honorable maman Yvonne Bimbu, première dame. Bonsoir, maman Fifi Sarah et moi. Bandeko. Sujet oyo yaba sujet oyo ermwe matsabiso wafuta avant makambo ebanda bandeko ya liboso nazo bisala bato nyonso bazolanda biso partout dans le monde mutu moko te aya ayebiso ke non mutu oyo aza gangi ya malamu en Afrique du Sud babenga mo batindikere tindikere ya malamu azalaka te gangi ya malamu azalaka te ce sont des mauvais ce sont des méchants bato ya mitema mabe bato wana na satan baza bato moko mutu akosa yo te ke oyo nayebi ye asambelaka oyo azali paster azali te gangi ya mutema malamu azali te tindikere ya mutema malamu azali te ce sont des malhonnêtes des escrocs des méchants des mauvais bato oyo boza komona wana ndenge boza kotungisama alobake non mbongo esilaka ndenge nini bazali na batactique nyonso ya koyiba nango bato mbongo na nzela bazali na batactique nyonso ya kobimisa bino mbongo nyonso oyo bobombaki ata bombaki mbongo na kaleso kobimisa yango. Donc quand vous avez devant vous un tindikere un gang yebaki tu as affaire à un satan ndoki diabulu baza bato ya mitema mabe ndenge ozomona bango wana bazaka na respect ni na mwasi ya mutu bazaka na respect ni na mwana ya mutu. Donc bango soko yede deja lisolo opese mbongo mpona mwana mwasi yebaki atie deja na mutu nake non azwi mwasi na kobi mwasi na ye. Nazopesa exemple très facile awa na Cape Town. Je crois année passée bien année coulée tulelaki mwana moko mwasi akufaki une fille mariée mobali akenda kanga mwasi liba kwa robala fiançailles na Mbushimai et umeli ba famille mwasi babandi ko benga balobi papa odota mwana na biso azana moins de 18 ans olobaki c'est là akokisa 18 ans akokisi 18 ans akomi na air oyo nzoto neza kosenga mobali oza mwana te et umeli ti mwana akokisi 20 ans famille bengie. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Abeti mutu azu tindikere mbongo na Cape Town kuna apesi mbongo azone mwasi.
Moi, c'est à outil de Lubumbashi, à Lubumbashi, Cape Town. Moi, c'est comme Kobela, à l'hôpital, malade des arts au monde en a c'est pour finir, malade des arts s'aggraver des jours les jours. Moi, c'est à Yves Moumbal qui fait tout bela. Na tambolaki nanzela. O tambolaki nanani. A ebisi, mutu oyo tinda ya ozwanga me mangai awa, ye mutu a tambolaki nangai nanzela. Donc, moi suis un kufa mobali selon ba coutume ya baluba ndenge mwasi akufi na chibaou ozana droit comme on est bembete il était obligé de rejeter le corps de la femme ngai oyo abino commandant Anderson porte-parole à la communauté ndé na pesa yi communiquer Afrique du Sud mobimba le lendemain nango famille à mwasi ba moni ba yoki communiquer ba bengi ngai na zuna pesi bango numéro de contact ya camarade ya mobali wana bo abenga ngai non je suis passé par Laurent Lorenzo mon ami personnel na tindelier numéro à bato wana ba bengani ti ba retrouver mobali a pesi charge ya corps wana na famille ya mwasi nyonso wana mpona nini parce que mobali Alexei mwasi na nzela ya makolo et pas batindikere baza bato mabe ya bato mabe soki azali na mwasi en face na ye eza deja bilanga na ye akosala na baforme tout omonika ndenge mama Yvonne alobi ake non akoya pointe bato 1 2 3 4 5 soki asa calcule ya mwana mwasi anake mwana mwasi azobuye akoya tour ya liboso akotika ye deuxième tour akotika ye mwana mwasi na troisième tour akosede mpo bapona ye alors tant on a la ligne on a moi ça dans voyager te a qui maye syndicat comme ça habité on va faire passer yo tant on regarde zoyana il pas Nicolas là donc ezali linganga ya batu mabe ya batu ya soloka ya batu mité mabe bino ba ebosali na kinta bosali ko landa biso surtout na Katanga batu nyonso bomona ba syndicat wana bopesa ba valeur repérée na Katanga kuna en Afrique du Sud ce sont des personnes sans valeur bazali ba malhonnête sali ba mandian baza escroc ndenge ba ya kuna moko sebilo ngana sana ndako awa na Afrique du Sud je vais vous loger chez moi lukuta batu mabe batu ya mitema mabe bosa na bango confiance te luka obimisa visa na voie normale o ya Afrique du Sud etondate poto etondate kanga mutema toujours aux visa na voie normale o kinde tala awa mama Yvonne apesi mwana ya papa kulutne conseil pour aya na ndenga malamu ya kanisi ya kosie obebisa $4000 na yo pour ya na poto obo récupérer en colonie obebisa $4000 na yo pour ya na Afrique du Sud surtout Afrique du Sud mboka oyo mboka nzate mana ekoyaka awa okoya awa okosala misala oyo na osala na vie na yo okosala na bureau otangi kelasi wapi kelasi ya Congo awa okosala nango na bureau te alors conseil biso to kopesa bino bon vanda boluka visa na voie normale problème ma congolais bazali na yango ba congolais bakotaka na ba bureau te congolais ayoka kaka makambo na minoko bato te bouche à l'oreille o mutatindika bato na poto o mutatindika bato na Afrique du Sud kende na ambassade yo moko kota kuna babomaka bato kuna te soko apply osali application ya visa ozwi te jour mosusu okende formulaire ti oza formulaire oremplir baopesa yo luka oyo bacondition ezali nini oremplir bacondition na comme ça préparer dossier na yo okotisi yango na ambassade ozwi visa na voie normale nzela ya makolo ezali mabe ezala bato bakotaka Brésil Mexique to bakota na États-Unis bakoyebi soki c'est l'enfer ezali place ya mabe oyo okoki koleka te ndenge moko na bana basi komona bakenda na Angola. Moi j'ai vécu en Angola pendant 10 ans na yebi makambo eleka na Angola na lobaka yango bien mwana na ngai mwasi na ngai akoki kokende na Angola soit pour la visite akoki jamais kokende na Angola mpona kosala mombongo parce kosala mombongo na Angola c'est encore plus pire que ça. Honorable Simba entre parenthèses basi na Angola eloko de sala makuna Nazo pesa exemple moko facile. Vers les années 91, donc 91, 92. Lunda ezako pela fort. Donc tu sors le place on vend na Angola, na Luanda. Ah, nzela Luanda awa. Et pesa danger. Ni ne yote kama mikolo yo ba ken ya Mirinda. Ngai na pirmasa na momia masa na ngai. Bon, to sangisi bala place moko to kanga roquette tellement transport est cher to sangisi mbongo to lobi que non bakende ba mutu to pona mutu moko akende ngai na mo to poni mwasa masa na biso akende ndele oza facile to somi ba Mirinda to sangisi to somi ba Mirinda to sali koli azui transport akei
tant accueilli 2 semaines après sangoye ozongela biso bakomi na nzela barrière ya basoda ya onita ya mpela bakomi na barrière moko boye basoda balobi non bango fo balalaka mwasi na pembe wana bazalaki 7 militaire bango nyonso il faut balala mwana mwasi wana alors mwana mwasi wana ni mwasi ya camarade na ngai la petite a refusé bayebisi bango basoda bayisa po balusa mutuka bozonga na Luanda basi batamboli trajet mulai kote bazokende tikali pembeni boza na choix te na mutuka bakomi kobondela mwana mwasi andima aboyi babandi kolakisa bavantage bango so bakomi na Lunda ceci cela bon baya na kata mutuka bandosangisa mbongo basangisele mbongo boti $3000 bapesi ye andimi kokende naza koyebiso lisolo ya mwasi ya master na ngai mon ami Didier awota kutukufa na Kabinda Didier Kafuba tobenga Kafuba pona aza esprit bele mwasi donc eza tante ya pamba si ma tante batandi moi iloko mwa muke wana ya kei ya libuta kei ya mibale ya misato 17e mutu kabuvandi na bozela baba kangi maboko babeta ba masolo basala sambla baza boza kozela 17e balobi tala mulai munene loto nzoto mobimba yende awumbela soka chaki ankoro na zambana ebanite aye kozonga bosa toki alongoli chemise na lipekata oseka yebisa ngai atayo moko place na place malamu na repese exemple mususu na soyo baye bana olanda ngai baye l'histoire dans beta vers les années 1990 donc 90 na soyo mboka tovanda na soyo mwana mwasi mwa congolaise azalaki wana elle était plus âgée que moi Élysée Mambuli Oliola akufa pe aza congolaise aza mutu ya Kisangani so otali abeti baza ndenge moko tozaba bengo to abeti masikini mukonzi moko ya immigration lingaka ya boyaka azana mukanda na ye na laisser passer côté mais bakangi na kanai quand bakangi na kanai bon yo no linga ola nga ya kati forme mwana mwasi ya kata forme ba chekaka ba bete matraque azalaki pembe nzoto mobimba akomi rouge ba côté musuma kelezo bima biso de télé vidéo otala ba beta ndeko na biso incapable de faire quelque chose ye sanga ezali moka mala mwasa okende donc ezaba mboka mabe yango na bisio banzela lokwa bamboka lokwa bangola mona mwasi akokende yango te bana basio bakendaka Brésil bakei bakomi États-Unis so bosola ngo biso kedo nzela na koleka yango te eza banzela mabe oyo toza ba expérience kango ya mabe ezali place oyo ba respectaka mwasi te tindikere nyonso oyo monaka ke tindikere oyo benga gang nenga zali wana aza mutu aza escroc ako escroquer bino mbongo et puis akosenga yo mbongo yebaki mwana na yo leki na yo kwasi na yo mbongo na yo kitala maboko na ye te parce que biso déjà do place azali aza na mukanda te akozwa mbongo te to mbongo il faut kite pa na bango tango yo kita soit bazwi mutu moko ayeba na bato nzela wana na mboka moko batindi mbongo na maboko ya mutu ya mboka wana yake ya retira ma 4 pourcentage mwana oyo tindeli mbongo akozwa yango te donc na bino ba yo bozali na Kinshasa bolobo sango bologa boloba soki mboka eza mabe yo ozonga te ndenge nini na uta Kongo na yawa ngai moko na tika mwasi na mwana moko mwasi ala na ngai tokoma na bana misato bana bakola epa na biso tozali na epa na biso ngana petit frère na tozali na chambre salon na biso tosocha ba locataire kuna boyebisa ngai na ozonga lelo na bana ebele bona kovanda wapi yango bomona tokanga non parce que tu vivras la bonheur tu vivras ne to suka da mitema la fois passée na ebisa ba camarade na groupe na biso ayese baza kolela te bino boza libanda boza bien na ebisi bango biso toza bien te bino boza na Kinshasa boza bien koleka biso na ba compte na bino boza na ba montant ba mbongo oyo biso toza na yango te ndenge bozali wana banda le 1er janvier ti le sambre soda hotel biso te na nzela tuno mukanda oyebi problème mukanda te stress za na makambo mukanda oyebi yango te donc nous ozali wana vanda ne pas na biso parce que ozali bien ke oya omikotisa awa na enfer surtout biso na Afrique du Sud awa tozaka na prison à ciel ouvert soko limoye bokozaka prisonnier cha makolo na frontière bino boso mwana bato bavanda na ndako na moye bokangi porte non seulement bokangi porte bokangi suna wali bende na biso to benga ndenge ni na Congo donc okangi yango bantivolo wana bokangi yango bokangi na porte baya na moi botala kaka ndako na bino pourquoi parce que bamboka oyo tozali oyo eza malamu te bino bato boza kuna epa na biso omoni bambongo bobebisaka wana mpona koya kotoyo eza bambongo moko kosala business kuna boprogresse bovandi bovivre bien ke bokufinaka koya libanda kobima libanda eya na bastress kobima libanda tozongaka te parce que mitema esuka biso toyebaka te so tozoki na Congo tokobandela wapi
mais na baye oyo bazokosa bino ke nzela wana okaskade oza mwana mobali okaskade oza mwana mwasi bana basi oyo balekana bakenda wana baleki na nini bazokosa bino bolanda bango te bopesa bango matoi te bazali bato mabe bazali badiabulu basatan bato ya bandoki bolanda bango te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable commandant congolais Alexandre Djobour, mon ami personnel. Voilà, on va finir parce que la régime fait signe. Moi, on va puisque honorable pasteur Alexis, est-ce qu'il est là, la studio? Pasteur Alexis, 2 minutes. Aussi, ça va le Honorable Alexis. Oui. Ok, Simba, honorable maman nene Simba. Maman nene Simba. Pesa nous honorable papa Alexis. Bon, le quoi dans la 2 minutes, il y a continue moi solo ya voisin na ngamo bi mwana colonel ya mobali ya 16 ans ndenini abane rejoindre maman na e depuis ba violaki na nzela tia komi lelo yo akoma ne PPD bien ka koma na poto. Olobi nini? Na lobi boy. Mwana ya colonel voisin na biso. Maman na botana colonel atika mwana papa na. Mama e poto asalivi abengisa mwana. Bon colonel bon totindaka na nzila ya kokendaka. Mwana na nzila okende wana nzoka nde tindike so epazaki mutaba brevi so eka sentiment abaneno la na mwana mobali. Ti gloire à Dieu pe akotaki chiffre ba batiraki chiffre ndeka mama obili likabwa zamba wana eza vrai. Onye batina bona zamba balala so ekomi na bino babimisi bino zamba butu bozwi bino bapompa mupepe masuwa ngo bakenda so masuwa so dini nango eza ya mupepe so pe toboki na nzila bosimbi place ya mupepe so pe mupepe sili bodindi bokei isola mwana na menzamba sale classe akota chiffre na obeto rapide pour pe na msala akota chiffre na grec akondi Grèce maman n'est pas bundi mwana ekoto amona mwana baka 14 15 déjà mais net mwana 16 ans mwana pesa identité na nini donc mwana yoka yengo gwe panani mutabandaki neza tindike abino mama nzila to yaka tarabuta mbate kisabiti lelo mwana lelo na webiso aza na France mais akoma ni des fois kona nini nzela na kaka nde ebebisa mwana mais tout ba mama balobi surtout Anderson na obi ya kopeka na roba exact na bongo na lisolo yo probeta mwana stola na mai tindikera lui le kwa libala abiyo to katso mutasima na ndio ane mwana kufa na oka ngopeka na radio pole ya mwana nenge na bakisa lobi to continue eza lisolo mo très important ta jour msuto bandela mo nazana ba exemple bele ya kopesa nzamba pambola bino na bimi na ku puisque na musala na ngeka. Merci beaucoup honorable Manene 2 minutes honorable 2 minutes. Oui bon na ngeka na loba boye na ngaki na tina nazo luka video ngo na forme so na tindela bino bato yo bazokatsa na nzela ya kokende neti azouta Maroc akatsa azokatsa ba desert wana na tali video wana na okisomo ba mibali ba maske bilongi na bango me bango mibale ba olala mwasi moko uzomona mwasi moko balakisi video na bango me mwasi elongi monani bali babombi bilongi nazoluka video yango parce que nazala ngo awa nazoluka ngo nazomona oteme na ozwanguka ozomona banzela neza banzela ya kosouete mutu aleka nango te nazoloba mo tingi na ba West Africa eza kutu biso te bakongolesi banzela na bato baye kotumbola ngo susu mingi eza ba West Africa yango wana tala loba eza nzela moko malamu na kotinda pasi na bana baleka wana ute bana na yo misambi ya basi eza malamu te. Merci beaucoup, honorable Maman Nene. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons émission. Honorable président. Honorable président. Oh là là, honorable, le temps. Ok, Bosimba. Honorable commandant, 1 minute. Maman Bimbu, 1 minute. Maman Bimbu, il faut, Maman Bimbu. Il faut. Honorable commandant, 1 minute.
Non, il faut respecter le temps. Simba Nanou. Honorable Simba. Simba Nanou, honorable le temps. Commandant, une minute. Commandant. Voilà, na une minute oyo, naza kolobaka ndenge mama mbimbo alobaki, bagang, batindike, tosambelela bango, bamalédiction ezwa bango, bakufa. Papa Alexis Micro, honorable Alexis Micro. Honorable Alexis Micro. Voilà, je disais que batu oyo batindike batu moko totindelaka bango bapriere ya mabe bakufa na maladi ya mabe mabiliwa ya somo parce que baza kosala biso mabe na kosukisa naza kobeta sete na makambo nalobaki bino baye bozali na Kinshasa bino bato bozali na Katanga bokosama te na bato oyo bayebisaka bino ke bakomema bana na bino na poto na nzela ya makolo na Afrique du Sud na nzela ya makolo bolanda bango te baza maloba sukali bakolakisa bino bavantage ya lokuta oyo sur le terrain ezali te bopesa bango matoi te bobunda na bozwa visa na voie normale comme ça vous voyagez. Merci beaucoup honorable président. Merci beaucoup honorable Maman Yvonne, une minute. Là il na pesa conseil na bato oyo bazobeta loterie. Batata oyo bino bozanga kisasa kuna bobetaka bato ba loterie po bato baya na chip. Bolobelaka bato vérité. Bokosaka bato te. O mwana abeti loterie aye po ya kotanga na université na chip. Bazokosa bamama oyo bana na bango bayaki na nzela ya chip bamama wana bafutaka université wana 1500 par mois bazoniokwama misusu bana na bango bazotanga kutu te mais faut kotinda mbongo chaque mois po misusu baonala na bandaku moko ezanga meme bakura na mai na chip mutu oyo ayebi ke ngo nazokende chip bato ya kisasa boyokaka bino boyokaka te bato oyo bozobeta loterie kuna na kisasa bolobela bato verité donc so bakomi kaka mwana no mati na avion akota chip esili bango basukisi wana le reste eza su makambo na bango te bamama bino mpe boza awa na mikili ya poto mobimba naza koloba mwana na yo aya na nzela chip te ya basi baokoma bandumba ya mibali bakoma bandumba botika makambo wana botika yaokala na loba. Merci beaucoup mesdames messieurs, on s'arrête ici. Yo mtoto na biso ya soki o sepeli na émission te yo partager peut-être yeko sungane ko moko songolo esika moko pakala makambo oya baganke batindike dossier ya koloba ebele na sina beta lisolo awa comment est-ce que ndeko moko ya mwasi mwana ya lemba abandaki koya Afrique du Sud a tchola na fleuve Zambezi pombula beta bangando balia ye mais bayebisa para mona lemba te maninga na yende bayaka na radio lokole awa toloba yango na radio nde famille eyeba donc on attend pas dire mais les temps nous presse c'est-à-dire que tosuki awa tokutani lobby pour la émission susu ya parlement choc. D'ici là portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Et tchala.